Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Vous comprenez? Ozika transport Moko. Transport il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous connaissez Bongolo, bah. Malama Okoti Otuni Avenue Irebo Zawapi. Bah la question Avenue Irebo numéro A37. Wana Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, Banini, Eza. Na YouTube ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozala na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozala biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Lokotanga Jésus, kuchikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu, tombolanga Yesu, tombolanga yo yo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nsaba nakotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nsaba swanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo Baba Mungita, Oncle Claude. On a tout ça qui s'est appelé Oncle Claude. Et même Olga aussi, avec son papa, Oncle Claude. C'est le papa de tout le monde, Oncle de tout le monde, Yaya de tout le monde. Donc, il est là, présent, devant.
Mais c'est soit pas identité. L'identité naïe, c'est Oncle Claude. Voilà. Yo te y mon quoi, a identité nayebi identité nazosenga yango ayoki mosenga na nga nzamba kambasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndoza ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu arokotinga Yesu Asa nzambe Nalingo beta mololo bisika ezali Beta mololo Wami ba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Nous obligés obligé obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola lingana loba kelekele Salam. Syndicat. On a eu un mariage. On a eu le mariage. Pardon. Kububanza. Ah! À l'africanisme. À l'africanisme. Papa, papa, papa qui boit qui calme. Merci beaucoup. Voilà bagala yai. Voilà bagala mayele imbie. Aïe aïe. Na kotika la tête donc ngale ndo. Vous avez effectué les déplacements en dépit de vos multiples occupations. Ainsi, la reconnaissance de l'autre. Sur ce, avant toute chose, nous faisons le devoir de présenter l'ossature du programme de la cérémonie à l'Audit Assemblée, et ce, en vue de lui permettre de se récapituler par rapport au déroulement de la dite cérémonie. À cet effet, voici comment se présente la charpente de notre programme. En prélude, nous aurons l'entrée des mariés, qui sera talonnée par la prière des circonstances, qui sera dite par M. Robert. Ensuite, viendra l'étape de présentation de mariés, des parents ainsi que des parrains. S'en suivra l'étape d'exhibition des pas et des danses par les mariés, bien sûr. Et ensuite, nous allons passer à l'étape de remise des cadeaux et enveloppes prévues par rapport à la circonstance, qui
qui sera tout de suite suivi du self-service. Donc nous allons déguster ce qui a été préparé par rapport à la circonstance. Et tout de suite après, viendra alors le bal dansant qui va nous mener jusqu'à X time. C'était là le bref programme de notre cérémonie. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana kwa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na mingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bon sambela yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sambalo na bapasi nanga libosabo zambe na yo naye na kozanga nanga libosabo zambe na yo salelanga yeso salelanga yeso salelanga yeso salelanga yeso undelanga yeso Bibia bisenga senga nzamba lolo Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nale bibia bisenga senga nzamba lolo Lokota ngai Yesu Lokotanga Yesu Lokotanga Jésus Kotikanga ite
lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu tombola ngai oyo watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu apambolinga Yesu Yesu apambolinga chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salam ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia. Pendant ces moments de réjouissance, nous voulons que tu trouves gloire. Amen. Nous t'élèvons, chemine avec nous, face éternelle, que jusqu'à la fin, autour, Seigneur, que tout se passe selon ta volonté. Et qu'aucun esprit ne vienne déranger ces moments. Parce que toi, tu es là et tu règnes. Seigneur, bénis ce couple. Et tu as bien voulu réunir en ce jour le plus jeune couple te revient à toi seul, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen.
royaume de Mabandien. Où est-ce que vous doutez? Mathieu là-bas? En même temps qu'il le veut, hein? Vous sentez mon bali, hein? Vous sentez vraiment aujourd'hui mon bali? Avec les bâtons du pouvoir. Bien. Les hommes, êtes-vous d'accord? Merci beaucoup. Et très bien vêtu, plus que tout le monde. Vous êtes d'accord? Prince. Pourquoi surnom dans les années les vertus? Hein? Ozake? Donc il y a la Ozake. Donc Kanangi Nga. De Rose Mémoire, disais-je, et de Madame Mayunda Pambou, Marie-Jeanne de Rose Mémoire également. Mais ici représentée par la famille. La famille, il y a papa Prince Matondo Maïmba, vous télévisez s'il vous plaît. Toya Mbabino, la famille, voilà. De Tumbi et de village de Dimbaluangu. De ses études, il est ingénieur en électromécanique de l'ISTA, Institut supérieur des techniques appliquées. Nous notre élève à beaucoup, s'il vous plaît. Il est chef du protocole adjoint à l'Assemblée provinciale du Congo central. De son repas préféré, comme tout le monde qui se respecte. Amoliani Natabino. Amoliani. Saramadezo. Nalikia. Nakibila mkwete na mkazi. Basaila mona agenda. Voilà. Musique préférée. Papa Wenda, chanson préférée, phrase. Invitez-moi. Maintenant, on est. Ce qui est parti dans l'amour. Ah, donc, il y a mon souka l'amour. Et soukeleli na Olga. Voilà. Soka koti na biya. Attention, tchakamadezo seza koto. Zenana na sisa baboul. Couleur préférée blanche. Il aime sa femme et déteste le mensonge. Bien, c'était là la brève présentation de Monsieur Prince Matondo Maïmba. Applaudissements. Maman Baka. Hey! Hey! Mama! Mama! Balani batangi sabiso. Balani balakisa biso kotando lane. Bon, balani babeta biso balani. Ah, donc, comme vous avez dit non. Nous allons demander à la Cléopâtre, la reine de la Mino de la Soirée, de bien vouloir se lever sous les applaudissements. Madame Matondo. Quelle beauté. Vous sentez une beauté, hein? Beauté freestyle. Il n'y en a pas deux. La plus belle de la salle, mesdames, vous êtes d'accord? Avec la plus belle robe de la soirée, êtes-vous d'accord?
soirée, la mignonne, la princesse parce qu'elle est à côté du prince, s'appelait jadis, je le dis bien, s'appelait jadis, j'utilise l'imparfait, de son nom Mongita, désormais Matondo, n'est-ce pas? Des surnoms. Où ça va le monde à chambre, vous voulez? C'est la même pour ça. La chambre? Ah. Comment ça, la minute, il y a pas moment. Voilà, tournez papa Madouko s'il vous plaît. La possibilité de jouer joyeux anniversaire à Guillaume. Tobalouki. Il est là, présent, mais c'est un swap d'identité. L'identité d'ailleurs, c'est du complot. Voilà. Yo, t'es hier, mon frère, il y a l'identité là. L'identité dans le Sénat. Voilà, elle est de la province orientale du district de Chopo, du territoire de Basuko. De ses études, elle est graduée en médecine. Elle travaille chez Alberta. Si vous voulez salaire à fonctionnaire. De son repas préféré, elle adore manger les pondous, les foufous, les pandis. Son sport préféré, c'est les hockey. Loli hockey. Regarde. Ah, yo te na liki ba yena binote. Na to na ba congolais a. Te de libanda te d'ici. Ah, ba moyeba. Ah, sur le bilan à football, bah. Sa chanson préférée, c'est 5e race. Il a fallu il a fait Paul Bakenda. Sa couleur préférée, la couleur qui domine. Voilà, tout mettre le Mamoko. Loisir préféré, on est à la Côte Nabamo. Loisir préféré. Loisir préféré, il y a un Côte Nabamo. Quand on est là, on va télécommander la vallée.
Elle adore les séries télévisées. Elle aime son mari, ses enfants, la sincérité et l'honnêteté. Et déteste le mensonge. Ah, papa, maman, tant que le mensonge. Est-ce que famille à maman Olga dans la télévision, non? Vous allez entendre? La famille de télévision, s'il vous plaît, deux heures, honneur. Bien, merci. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Vous sentir un style, hein? Le capitaine de la moto, vous n'avez pas battu. Vous avez le style, c'est bon. Père à moi qui aura à la poche. Tu vois? Bien. La loi, autorité nangai. Nasé, na protocole, baye la bango, masanga. Makutanaki, na lufungi, contre Kasai. Ngai mangeur de dot nazalaki te. Basuki wana te. Baye nango te epai na ngai. Alors lokola baye nango epai na ngai, il faut nalakisa ke ya solo bayaki epai na ngai. Protocole. Gagnons le temps. Protocole. Na sengi na papa Prince a Télémi, na maman Olga a Télémi. Hier, les alaki Yakobombama na Mpuku, lelo ebimi na Mpwasa. Biso ba famille tokoti likambo. Lokola tokoti likambo, il faut to sala ndenge esalema. Lokola papa Prince yom to bandaki tomboli ver na miso ya bato nyonso bamona e eza blague te omelisi mwasi na yo masanga. Merci. Maman Olga, le jeudi, on rassurait Kingaï, on peut une assurance, on le bien papa, Zala Kimia. Alors, Batupé, Amona, et à solo, on peut une assurance. Zoa Masanga, Melissa, Baina. Merci. Et Nazo, vous présentez Bino, Bisso famille, vous présentez Bino couple Prince. Donc Prince a côté la porte, il y a Mounene, il y a Mbie, Nyoso de Sengaki, à Sepelisi Bisso, il y a Molelo, vous présentez Bino, vous voyez que désormais, Prince Aza Mouba, il y a Olga, et Olga Aza moi aussi, il y a Prince. Donc, côté Kuna, les sportifs Balubaka, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, il n'y a pas match.
makambo ebele oyo peut-être biso ba papa to salite na ba mama bango basala pona lokumu na biso. Nzambe apambola bango. Salilanga Yesu, Yesu, oh, salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana pamoja. Kamba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambano na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga londe. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga londe. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu. Kotikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga mesa mukatanga. Skechers für die ganze Familie. Schon ab 44,99. Weil wir Schuhe lieben. Deichmann. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba. Opekisanga te. Oyebi te bisika nsaba lokotanga. Unayemba buye. Soki na koma kosambela sambela. Opekisanga te. Oyebi te bisika nsaba swanga. Unasambela buye. Soki na koma kobina bina. Opekisanga te. Oyebi te makambo nsaba salelanga. Unabina buye. Sambe na sobinela. Azanzamba busolo. Oyo na sako yembela. Yende samba libela. Sambe na so yembela. Azanzamba busolo. Oyo na sako teya. Yende samba libela. Lelelelelele. Nalingi mobaloyo, mobaloyo. Nalingi mobaloyo, Yesu. Azanzambe. Ayoki bosenga na nga zambaka basa ye. Ayoki sije na nga ye zamba londa ye.
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu arokotinga pesitino Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obligé obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salam Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba Pambola Bino. Alléluia. Yoka bosenga nanga zambaka basaye Yoka shishe nanga ye zambaka ye Na yena babasi nanga osabo zambe na yo. Oui, appartement la biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple au ezali à $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou loba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou, avant ça osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou,
pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage ya malonga oza na ba normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis a ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures ba biloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya malonga na kata nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wana ezali kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci.